Voilà. Bonjour, bonsoir Balandi. Nyon soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tout partager le sous ensemble. Kakandeng tu sur la ranabino papa mama simba nabokepi. Na yetu sur la problème ya image oyo na moni ekomi ko tungisa batebele e bandi ko koma net réalité. Mais eza nango réalité. Eza nango réalité T, c'est ça. C'est-à-dire, image oyo batinda ki yango depuis kala. Et puis jusque là, et bandi ko se multiplier. C'est-à-dire, batu bazu yango plus na partage. Yango na lingina ya ko signifier na batu nyonso balandaka des shows Denar TV. Image oyo eza mise en scène. C'est-à-dire, eza image réelle na dessin animé basangisi. Donc, eza fusion, il y a des images. Combinaison de deux images. C'est-à-dire, pour y décortiquer biloko, il faut zalaper muto ebi cinéma. Soko za muto za na mwa notion ya cinéma, okoyeba mise en scène ndenge salamaka. Yango ya moko za rapper bien soko boaki image na chaîne, ba jara ba image abo epesa pe explication na bato balandaka yo, ba yeba eza nini esali nini. Yango de choper aye a expliquer na ba o balandaka ye, image oyo eza réalité. Eza biloko lokuta, eza mise en scène. Nazo tchelo vidéo otala après tout les canaba développement parce que image est tungisi bato ebele surtout plus ba maman parce que ba maman bon c'est normal tu es dans monde Android bato nyonso ba yeba ki Android te biso nyonso pe tu yeba ki yango te tu es komona ngo sikoyo bato mingi ba yebi monde ya cinéma te bato mingi ba yebi monde ya mise en scène te alors il faut ko expliquer pe Naba oyo ba ebite. Tolanda nanu image et bongo tozonga na développement tolandi. Pause. Au monité que dessin wana parce que oyazo tamboula wana ce n'est même pas le diable. C'est un dessin en image du diable, c'est ça. Un dessin en image du diable. Et ça des images combinées, des images fusionnées. C'est-à-dire ndenge mitukezo leka wana c'est réel mitukezo leka. Ndenge yazo tamboula wana et ça des images, c'est-à-dire ya onde to bengi na monde cinématique to bengi yango mise en scène. C'est-à-dire mise en scène. Basangisi des images, mais eza eloko morote. Oya zotambola likolo aza dessin. Na monde cinéma, eza facile ou c'est possible ya kosala image o ndenge basali. Bat o ba oganga na kati, eza même pas ndenge ozomona na image. Cri wana babakisi ya kobakisa. Ndenge ozoka mutazo ganga, babakisi cri. C'est-à-dire mitukezo leka c'est réel. Mais image wana eza combiné na ba mituka wana nde basangisi et bimi loko la chose moko réelle. Or ce n'est pas la réalité, c'est pas réel. Ba mama ba mitungisa minango mingi toyoki batu bagangi bon du fait que batu te basali ya ni fils ba tiene ba pesi explication te tala minga zotambo. Au moni même tale tamboli na ye Talandengaza, c'est juste un petit dessin à l'image du diable. Basali ndengoana comme si azotambula likolo banzete ou bien azotambula dans l'espace selon ndenge yozomona mais sauf que eza des images combinées ou yozomona eza juste dessin ya diable. Basali image du diable dessin bazo faire marcher ango basangisi yango na image réelle ndenge mitukezo leka eza biloko ya lokuta mais d'un côté eningisi kondima ya banana. Pourquoi na lobeli yango yoka sko réaction ya ba mama yango na lobi photo sungara ba mama pe ba comprendre biloko aboyetango esala masoko che image
sunga pe bato balandaka yo ba comprendre esali nini pe eza nini. Yango nga na préféré pe na expliquer na bato balandaka nga po bato batindi image oyo trop ebandi kokoma pe ebele. Alors nazo lakisa bino po boyeba ke eza eloko te ko s'inquiéter na image oyo te, tolanda réaction ya ba mama. Ye moko abimi en personne alingi lisusu kobombana te, abimi ye wana abimi ye moko, esprit ya mabe yango wana ebimi na moyi awa na Amerique yango wana botala makambo. Voilà. Omoni ndenge ba fausse information ekendaka ndenge wana. Fausse information, ba fausse humeur ekendaka ndenge wana. C'est ça. C'est-à-dire, eloko moko eza wana te, c'est juste un petit dessin à l'image du diable. Nde basali yango ndenge wana, ce n'est même pas le diable, c'est juste dessin, va faire marcher dessin, basangisi yango na image réelle ndenge nini tukozo tambola. Voilà. Donc c'était ça, eloko moko ya grave eza nango te, c'est juste dessin car nde na l'action awa, bazui dessin wana, dessin à l'image du diable. Fusionné avec l'image réelle, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène. Et ça, la makande, wana batu baebi cinéma, batu po batala ki yango o baebi cinéma, baebi ki a c'est du jeu. Mais d'un côté, oyebi ka ba mama pe, surtout ba mama soki basi ba koli ba komaka pe facile à kondima de n'importe quoi, voire même aussi les jeunes, pas seulement les mamans, hein. Même pe ba jeunes mususu batali yango ba croire. Eza biloko lokuta bande ko balandaka pe des shows na États-Unis d'Amérique, soki boyebi pe venema wana yo benga biso na des shows Denar TV oleka bande ko batala yo oyebisa biso ndenge nini elekaki esika wana mpona ndimi te kaka mutu moko nde afilmaki yango. Soki venema boye salami tokomona o même na ba chaîne internationale ou nationale ya États-Unis d'Amérique, tokomona ngo na ba chaîne nationale ya États-Unis ou internationale du monde. Tolingaki total ango vidéo elingaki za na ampleur, mais juste ça dessin animé fusionné avec l'image réelle. Donc c'est ça, mutaebi mise en scène ayebaki déjà kiza mambo lokuta, mais na yeka kana sunga pe ba mama na bande comme ça o ba comprendre kité eza nango dessin eza eloko gravité botika komi tungisa. Donc merci beaucoup na lingaki na laksabino avant to kota na ba masolo na biso zala brancher scotcher sur des shows Denar TV. Bah, émission Nabissezoya. Merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça la bien. Et ça là qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, bah, émission Zakoya. Ciao.